ici au palais. Chef de l'État a pesé discours il y a paix. Mais wana likolo bakeno. Biso toza la kimia boya sala makam. Mais toyebi ke Kabila abomi biso belé. Abomi d'abord asali génocide. Donc il peut être ailleurs ça crime économique. Oh ils ont bête ngondo en Afrique centrale. Kabila Rwandais. De l'autre de la nuit, la discours mon Konzamboka. Discours nanga. Eza qui était facile béton. Aloba makambo eza pour l'avantage à peuple. En fait les gens souffrir. Si vos opposants ne sont pas ça, et ça le temps ma casse. Bon, avec que tant où équipe dans la stade, et là que match est bétama équipe gagné. Ça dit mon pensée na biso tout le monde qui équipe so gagné. On a ni bandeko to linga ki bango, et bo kende na kati ya bobo to pe bondeko, to sala bino mabete, to na kati ya bomoko to sangana, to sala eloko moko pona pepe kongola se retrouver. Mais bandeko bazo comprendre rien. Donc la bango basala kisi, ya komona bandeko nyonso kola matiti. Donc on a bisobé, même au Konzamboka atali non, tolobaka mikolo nyonso, et ça pour avantage à peuple congolais. Donc il n'a qui est pour qu'il négocie la moussala pour le peuple congolais. Peuple congolais tire la grosse retrouver à mukolo mokoté. Et c'est que biso sikoyo, donc il négocie la makamwa na Konzamboka patali non. Ceux qui mandat ou l'équipe, peuple qu'on a kotu nangai. Ngai pour nangai lo na zako c'est la FCC na cash, mariage na bamona tout le monde petit na mokoté. Auto moni ba tebele ba uli ba konga ba ministre ya soki ya nini bazo sunga eloko moko te bazo sunga peuple congolais bazo sunga président de la République te to kozala na bango ti wat eloko ni bazo sala biso pona avantage na biso bakosa bandeko na bango ba sentiment na bango ti lelo bandaka la pendant 18 ans to continuer sous 5 bango sur 20 ans to sinini yango ndio kene président de la République apanza libala wana to se retrouver asala kinayo coalition ne kufa lelo non lelo kaka coalition etikala pe contre la résultat c'est kufa qui déjà pour président salabaki yango azomo na avantage te ya peuple congolais na kati ya coalition bon esengo na biso bama makasi to ana esengo makasi pona mukolo lelo toyebi ke mokonza mboka koyebisa biso makambo oyo akomelaki biso na kati ya motema na ye yango nde lelo oyo nde tokoyeba ngo toyeba te nano alobi te mais soki alobi tokosepela makasi parce que tozelaki kaka liloba na ye nde liloba suka lelo nde résultat ya consultation ezobima lelo na ye biso ndeko journaliste lelo nde mokolo asuka oyo balobaka ke ngulu tuna mama na ye mama mpona nini tozalaka boye mama mpe arépondre ke mwana nga tika ntango okokola okoyeba mais lelo nde mokolo oyo bato ya FCC bakoyeba ke politike eza nini yango toye awa okoyoka maloba oyo kobima ya monoko ya chef de l'état Fachi Beton Yemei ozobenga oya Yemei kuna to Fachi Beton Yemei aza Fachi Beton wana si azalaki Yemei Fachi Beton nde Yemei oyo biso toyebi parce que aza président moko aza na poigne aza na mayele ebele donc akei na diplomatie donc ndenge babetelaka yango ndenge tomonaka na bamboka mindele yango nde lelo tovivre yango na Congo diplomatie oyo Fachi abeti bato ya ngambo wana c'est que eza bulu yeke. Bon, c'est très simple pourquoi on est venu ici. Je pense que des milliers de Congolais sont venus attendre le message du chef de l'État et qu'après avoir consulté des milliers de couches de la population, c'est aujourd'hui qu'il rendra en public ses verdicts ou ce qu'il a compris. Donc le résultat des consultations. Mais je pense que la population est très claire. Ils attendent qu'une seule chose. Et la chose que tout le monde attend, c'est la fin de la coalition. Je pense que vous compilez les gens sur Internet dans les réseaux, tout le monde attend que la fin de la consultation, la fin de la coalition plutôt. Donc mettre fin avec Kabila. Donc ces gens-là, ils ont beaucoup de terres, ils ont fait beaucoup de mal. La population attend la fin de Kabila et de la coalition. On pense que le chef de l'État, c'est un papa, il a écouté la population. Nous attendons, on pense qu'on va applaudir ce qu'il va dire. Et s'il arrive que la coalition ne continue le long du discours à chef de l'État, et je ne pense pas que le chef de l'État va aller à l'encontre des attentes de la population. Je ne pense pas. Parce que c'est lui-même qui avait constaté, il a remarqué qu'il y avait un blocage, qu'il y avait un verrou entre lui et
Kabila. C'est pourquoi il a ouvert la porte à tous les Congolais de bien vouloir entrer dans le jeu. Et je pense qu'après avoir consulté, les résultats sont très clairs. Merci vraiment. Super. Oui, ça va, bande de connaissances, surtout la République démocratique du Congo, tous les Kinois. Déjà, on a déjà bientôt là déjà président déjà Komata, Kalamingte discours et Zobanda. Alors on découvre que canal mon continent parce qu'il est le père de la nation, le garant numéro 1, le garant de la nation, Yenyo Soto Fachi. Et c'est on les a parce que le président déjà Ngaba Nakoloba. Bon, ndeko journaliste vraiment matondo mingi pona mutuna na yo. Donc toza na esengondenge vraiment président de la République akonyata bon biso toza na posa anyata bon utoleka soki alobi ekozala esengo na biso ba peuple congolais vraiment ndeko journaliste tozela soki mokonza mboka alobi mission na biso toya kosala ngo na sima po toyebisa peuple congolais oyo mokonza mboka préparaki ba oyo pe batikalaki na ndako bayebake non mokonza mboka alobi nini pe bayebake non toza na état nini vraiment ndeko journaliste. Oui, comprenez l'ambiance, comprenez bien que l'ambiance qui règne ici, nous sommes à 10e rue Nalimete à Waïsika base. Il y a eu des personnes qui sont vrai fidèles congolais balaka, très balakaté. Alors to sengi pena na bino boza vraiment toujours branché sur Émergence One TV. Bon s'abonner, bon landa pena discours et chef de l'État ensemble to landa ngo le rona bino. Tabande kwa ide pes famille ngo quoi. Les vrais Congolais, je suis entouré avec de vrais Congolais. Tant ils ont soulevé la minorité, nous avons déjà bien poudre à présent bientôt là. Et bien pression les années avant tout le discours. Avant que le président le banga moko na gagango na molimo. Alors bagini na chef de l'État. Président na moko. Ouais, d'accord. Ben pression les années, sentiment les années parce que le lot yoka, le lot zapena que après consultation Mokonzambo quand tozo ka suite le lot, tozo le pourquoi na évolution na torosa maramno surtout le maramuté zo katana. Babi ba combattre tout congolais to la libale katana. Libale ngo ya nini au juste. Papa kombo nangeza Mamadou, kombo nangeza Mboyo. La minute oyo toyebisaki bango bakonage sikoyo banage pas na potopoto toyebisaki bango te eloko tobetela bango bakomprendaki te ye Kabila asa asuki alingaki no bakima toafine balobi yo zonga yo tosi totimbe lelo libale sidi Kabila place akende na entourage na ye basi bakei lelo to na feti munene esengo koyoka ndenge chef de l'État zoloba feti abona ne ya lelo ndeko abi feti abona ne bandi lelo on fêtait déjà donc ba ina feti lelo parce que la moni congolaise surtout a bien sifflé na pointe donc lelo vraiment la moni mambo eza pena tantiawa. Monsieur le journaliste, merci beaucoup Ndeko Nangai pour la parole. Ngai en tant que peuple congolais, pas Kemba pendant 18 ans de souffrance. Les autres ans sont puisque j'ai 7 enfants. Le Fachi Beto a charge la gratuité de l'enseignement. 18 ans, ça est le côté. Fachi na 2 ans, il y a pas de gratuité. Alors, il faut surtout appuyer l'idée des chefs de l'État parce que nous tous, nous sommes des parents, nous avons des enfants, nous avons des cousins, des nièces, neveux. Alors, le président a déchargé frais scolaires. Et ça, là, qui est déjà dans en tout cas, il y a tant que chômeur, il y a 18 ans, alors, les lots Fati béton a une gratuité de l'enseignement de base. Bana bazo kenenchiki 7 enfants la gratuité. En tout cas, ils ont ma sécurité. Moussala nange gomaka moi 100 francs, moi 200. Bana bazo denchiki offert gratuitement. Si vous avez nini na ba Congolais mususu bazo bakeno jusque là Fati ça le côté. Bon, ce n'est que normal hein, tous en la démocratie. Et ça par la haine, ya motema mabende bazo ndima mokonzité mais faut bandima. On ndima te Fati za béton. Fati lobaka na premier congrès na que non. L'année 2020 sera pour moi une année des actions. Alors, l'action, il y a une action, il y a action politique. Ce qui est le bilan 2020, en tout cas, vraiment, est belé banager. Le prophète Jean-Marc Kabunda, le baga na bango que nous bagoye qu'on nager. Banager, peu bomoni que banager, bao balinga ba pumbalo bina jarandeke, to récupérer bango batikali awa. Batikali okende pas imokote. Oui. Qui maté to zana bango déjà bientôt. Yo zo s'attendre na nini na discours na ya lelo. Mais na
discours oyo parce que tozonga susu awa tokozonga awa tokobanga te ntango toyebo ça montre que nos peuples congolais baza vraiment en forme mpona kopasola nteke lelo tolobi boye biso bacongolais biso bana idps tolobi boye lelo nde lelo abupi a fini la récréation. Comprenez que bacongolais babi que lelo nde lelo pas de mariage divorce forcé wana ya divorce forcé toatie toke na baprocédure ebele bela milai bacongolais bango oyo bana idps ya tongo bango babotami na idps baokolaka na idps article 69 ndeko aussi ça makambo article 69 ok ndeko ba impression na eza ndenge ni mpona mokolo lelo parce que na moni na sentiment makasi tota la caméra. Bon en fait je présente d'abord Mambote Nanga et Belé et pas le président de la République. Je vous salue en passant. Je salue mon président national Laure Mbakama Likamuna Mabele depuis le Canada là où vous êtes. Et je suis parmi les jeunes de la génération tshisekédiste. Nous pensons qu'aujourd'hui le chef de l'État va nous apporter une solution parce que le pays a été bloqué à cause d'une coalition qui n'arrivait pas à mettre en place, à arriver à résoudre les problèmes de la population. Dans ses prérogatives du président de la République comme garant de la nation et garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, le président de la République a initié les consultations en vue de mettre en place une union sacrée qui serait fondée sur la vertu, le valeur, la probité morale. Tout ça, c'est pour essayer un peu de mettre en place un programme du gouvernement qui va résoudre les problèmes du social, qui va résoudre les problèmes de la population congolaise. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les gens se réveillent un matin à cause d'une majorité parlementaire dont nous savons comment ils ont saucifié cette majorité-là. Ils ont oublié que le président de la République, on ne blague pas avec le pouvoir. Il est le symbole de l'unité nationale, c'est lui qui représente la nation. Et d'ailleurs, vous allez comprendre que cette constitution que nous utilisons a été taillée par mesure de M. Kabila. Et aujourd'hui, le président de la République va user de tous ses prérogatives constitutionnelles pour mettre en place un programme du gouvernement, pour mettre en place un gouvernement qui va résoudre les problèmes de la population congolaise. Oui. Aujourd'hui, si les Congolais sont réunis en ce lieu, c'est pour écouter le chef de l'État après son discours. Et je ne sais pas, qu'attendez-vous par le discours d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une journée où le président de la République va mettre en place toutes les stratégies. Il nous trouve la solution parce que le pays était bloqué par un accord, par une coalition prétendue qui devrait diriger le pays. Mais le président de la République a constaté que ce gouvernement n'est pas capable de résoudre les problèmes de la population. Dans ses prérogatives constitutionnelles, le président de la République a initié les consultations. Vous voyez la population, vous voyez la base de l'IDPS, nous sommes là, nous sommes venus soutenir le chef de l'État. Nous sommes venus soutenir l'Union sacrée et nous sommes là, la jeunesse consciente, une jeunesse engagée, une jeunesse qui est engagée dans la vertu, dans la probité morale. Donc nous disons que le Congo va changer avec le président de la République. Le changement c'est maintenant. La période de l'impunité s'est déjà révolue en République démocratique du Congo. Si vous blaguez, l'état de droit est là, la justice va s'en charger de vous. C'est pourquoi nous disons la richesse la richesse de la RDC doit être, je peux dire, distribuée d'une manière équitable. Nous voulons une justice sociale distributive parce que vous allez constater la manière dont on exploitait nos ressources naturelles, ça ne reflétait pas la bonne gouvernance. Et qu'aujourd'hui l'IDPS est au pouvoir, nous voulons mettre en place ces programmes qui vont mettre en place une justice sociale distributive. Aujourd'hui, le chef de l'État va parler. Fini avec votre affaire coalition FCCCH. Les gens qui vont nager vont nager. Nous, nous sommes l'IDPS, nous ne sommes pas les palous. Nous ne sommes pas les palous, nous sommes l'IDPS. Nous n'allons jamais céder. Nous n'allons jamais céder. Vous savez que vous étiez au pouvoir, nous étions à l'opposition. Vous avez tous les armes. Vous aviez l'armée, la justice, tout consort, toutes les institutions entre vos mains. Je ne me vois pas aujourd'hui l'IDPS au pouvoir avec la signature et que vous puissiez quand même nous grimacer. L'IDPS, nous ne céderons jamais aux intimidations. Fatih Béton est là. Je vous salue, monsieur le président de la République. Je vous salue, Laure Mbakama Likamuna Mabele, depuis Canada, là où vous êtes. Les grands faucons tshisekédistes, les socialistes insupportables. Honorez Bouka, votre communicateur. Je vous salue en passant, mon président.
Mokonzazo comme président de l'Union africaine. Il était en réunion, il y a vidéoconférence, il y a collègue, il y a chef d'État pour le préparatif d'entrer en fonction. Aouto comme a parlé de la nation Sikoy. Tokani malam. Azo ça la mise au point mouké, Azo loba. Banguna va se préparer que Tokomana balabala pour la bosse. Moutoko Yakaka Tebo et paf à Bandi Koloba. Il doit se calmer même pendant 5 minutes à Bandi Koloba. Pourquoi vous êtes agité? Bozala, calme, Mokozaza Koloba. Bamouton noir, Bakotia Webele, Nayebi. Ceux qui mouton noir à Sali, Mokangeli Ngaye, Tokani. Bisse, Tolobi Boye. Awa Bakombata, Barepobalanda, Mokonzamboka. Tokani, on met de la maboko makasi. Ana fati beton. On dit Mokonzalo ba. On dit Dialo ba. On fait manabarabara. On bouka eloko mutute. To se pelakaka. To zonga. Les amoureux. Les amoureux. À la mine de vous allez la place là. Vous allez poser. Tokani. Voilà, on va voir commentaire. Ce qui est signé, on conserve. Tokani malam. On met le maboko makasi bana mayele. Mes très chers compatriotes, comme je vous l'ai promis le 23 octobre dernier, me voici devant vous pour vous rendre compte du résultat des consultations que j'ai engagées depuis le 2 novembre dernier, ainsi que des décisions qui en découlent. Près de 3 semaines durant, avec les représentants des différentes forces politiques et sociales du pays, j'ai eu le privilège d'aborder les sujets les plus préoccupants pour l'avenir de notre pays. J'ai recueilli des mémorandums, cahiers de charges, notes, projets et autres courriers, aussi bien individuels que collectifs. J'ai été impressionné par la clarté des analyses et recommandations de mes différents interlocuteurs. Une fois de plus, j'ai ressenti l'immense douleur, doublée de révolte de mes compatriotes face à la situation d'instabilité et de guerre larvée qui perdure dans une partie du pays. J'ai été anéanti par le témoignage renouvelé des victimes d'atrocités. J'ai mesuré la soif exprimée par tous d'une démocratie exemplaire et d'un véritable état de droit. J'ai compris que notre peuple et la majorité de ses élites
chaque Congolais dans son vécu quotidien et que, in fine, personne ne soit laissé pour compte. Mes chers compatriotes, je vous ai consulté, vous m'avez parlé. De tout ce qui m'a été rapporté individuellement ou collectivement, il se dégage une large convergence de vues au niveau national sur les questions essentielles. Vous m'avez parlé de la paix et de la sécurité. J'ai retenu comme proposition établir une administration appropriée dans les zones en proie à l'instabilité et au conflit, le cas de Béni et de Butembo notamment, impliquer davantage les communautés des zones affectées dans les processus de pacification, proscrire strictement l'incorporation des rebelles au sein de l'armée régulière, appliquer rigoureusement les dispositions pénales contre le viol, lancer dans les meilleurs délais la campagne Tolérance Zéro contre les violences basées sur le genre, consacrer plus de ressources à la prise en charge des victimes d'atrocités, exercer notre devoir de mémoire par des symboles, actes et initiatives pérennes afin que de telles calamités ne se reproduisent plus, recourir aux instruments de justice transitionnelle pour bâtir le chemin de la réconciliation et de la paix, obtenir de la communauté internationale et des Nations Unies en particulier le soutien à l'initiative visant l'établissement d'un tribunal pénal international et de chambres spécialisées mixtes en République démocratique du Congo. Poursuivre la réforme de l'armée, de la police et des services spécialisés, obtenir la levée de l'embargo contre la République démocratique du Congo en matière d'achat d'armes et autres équipements militaires, revoir des lois qui tendent à protéger tous ceux qui ont commis des crimes graves se rapportant aux droits de l'homme et aux crimes économiques. Fusionner le programme de DDR et de STAREC pour la réinsertion des démobilisés vers des activités économiques et d'intérêt public, loin du métier des armes. Réorganiser les marchés locaux des minerais afin de réduire le lien entre conflits armés et exploitation minière. Élaborer et mettre en œuvre un plan de rapatriement urgent des ruraux dans leur pays d'origine. Sur le renforcement de la démocratie et de l'état de droit, j'ai noté qu'il faut mettre fin à l'accord de coalition 4. Papa, on est au Catifort, mais c'est vous à Nini, papa. Parce que le semaine président a dit que nous sommes ici, donc on va la sol, on va la mbichi. Donc, on va la moni yango.
yango le salabi sikoyo ko ba baki mingi oh yango le salabi Fachi Beto Fachi Mwelo on convicie parce que apometa kibiso asali yango oyo lobaki apoti kanisa tango wana asali betele maboko na nini betele maboko na nini kibiso tokanisi aprometaki nini faut apprécier ndeko aprometaki nini asali nini loba oui aprometaki biso de audition ensemble wana donc habite coalition wana biso mibala kazi na FCC ekufi esili OK donc déjà ah ouais leur fois il faut na l'essentiellement pour les faire ça les OK merci vraiment ba congolais baza ko sepela donc ça va moi ko sepela makasi Papa loba koto papa. Nana kwei. Ugumesa kwei. Ube wawane kwei. Mabunda kwei. Jambo mwa mwa tuna. Aba mdaiwa mwa ba kwei. Kwa bina suka. Yango yo. Original ne ba congolais bango yo. Yango yo. Comprendre. Histoire ba wanye na mai esili yo. Wow. Biki rouge. Biki rouge. Alaki bino lelo. Étiquette. Papa mutabatami. Aleki ona mayele. Yango fatia sali. Mwana koi. Oh ouais, mususu wande. Oh mususu bana baba commerçant. Voilà, en tant que journaliste, je me présente d'abord, je suis Tariq Elramou, le directeur de la team Papier ABDC à Kinshasa. On était sur le terrain pour avoir une réaction à la population par rapport à un message à chef de l'État suite à la consultation nationale initiée pendant au moins un mois. Il n'y a pas de couche à la population. Raison pour laquelle la population congolaise dans la catégorie de la discours. Aujourd'hui, le chef de l'État est déjà en plein discours, mais l'essentiel est que déjà dit, le chef de l'État a dit qu'il met fin à la coalition FCC Cash. Raison pour laquelle au monde la population est tellement content et c'est parce que selon la population c'était la seule coalition qui bloquait avancement Yamboka, surtout sur le plan économique, politique, sécurité. FCC acquise et Cash acquise FCC d'être le bloqueur. On doit bloquer ma raison pour laquelle la population est tellement contente, Nous également la presse de Tirali ce matin, on est là en train de prendre toujours les images qu'on a vues, nous a toujours contents. Merci beaucoup.
En tout cas, la PCN a une félicitation et après courage, nous sommes la Simanaye pour que les choses. Vous avez un Congolais nini après discours à Mokonzamboka et Lelo. Olingana, Totika Mabe, Tosangana, Pona, Congo, la Biso, Moronde, Je pense que il y a toujours changement dans l'Air. L'État a déjà révolu. Lelo ezali une nouvelle ordre politique où ils ont s'installer avec son excellence le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi. Oui, comme tu le dis. Bien, en tout cas, aux autres, imaginez qu'il n'a vraiment une émotion. Si on est bien béton, on a confirmé en tout cas, béton est armé. Il est vraiment armé. Oui, Congolais, nous surtout continuer toujours à espérer que. Parce que nous surtout dans ça, pour l'intérêt à Mboka Kenediboso. Ce qui est l'homme qui est là, Mungaï, Ndeko, Ndeko, tout. Donc, vivre bien, alors, on n'a aucun intérêt de échec à Mboka. Moutouto, le échec à la République démocratique du Congo, sûrement, il n'est pas un Congolais. Un Congolais vraiment de corps et âme et esprit, a toujours un souci que Mboka et Kenediboso. Nous devons soutenir toujours Mokonzi Mboka dans l'idée, dans l'initiative. Nous avons toujours mon Congolais surtout. Et quant à moi, on a profité vraiment de remercier Bandeko surtout, et abonner à Émergence One TV. Et je rappelle encore, continuez toujours de vous abonner parce que nous avons toujours un événement pareil pour nous couvrir, pour nous mettre la image, pour nous mettre la réalité surtout. Il n'y a pas longtemps, évêque Mukuna Utikoya Awa, Talaga Bakongole Bayambi Kitoko, Bakino Sepeli na évêque, donc ça qui est Sengomingi. Alors, Bandeko, Tolingambo Kanabiso, Ndeko, un dernier mot, remerciement, le Bandeko Bazali Kotalayo. En tout cas, le remerciement n'est pas à Congolais, Nyons Oyo, avec le chef de l'État. Effectivement, tout le monde est vraiment qui Azali vraiment au-dessus de la mêlée et c'est lui le garant de la nation. Azawana pour la population. On l'a senti par rapport au discours de Sami Lelo. Ok, merci. Mamundele, moi, Bambote Bandeko, la famille Zali, Bambote, dédicace, c'est un dédicace spéciale, on appelle c'est quoi, moi, Nangaï, au père Zali, politicien comme Ngaï, en tout cas, à part elle, on appelle ça sur maman Nangaï, maman Moboti, Alphonsine Massoua, maman Emo, en tout cas, et tous les IDPciens, tous les IDPs vivent. Namoni de plus en plus Batu Bazali Koko Mebele ton discours et bandaki ya mokonzi na mona ki ke Batu Bazalaki kasi Bazalaki mais namoni Bazali tout ce ko bakisama elingi ko lakisa ke sentiment et sengo et toni na peuple congolais kasi papa yebisa biso omoni boni na discours alelo. Oui maman, c'est un grand jour pour le peuple congolais, c'est un jour qui mérite d'être célébré toutes les années. Comme on a toujours dit, la voix du peuple est la voix de Dieu. Et ce qui est écrit sur la terre, c'est ce qui est aussi écrit au ciel. Voilà qu'aujourd'hui, Dieu a réalisé le vœu, a réalisé le souhait du peuple congolais. Le divorce que le peuple congolais a tant entendu, aujourd'hui, c'est effectif. Alors nous disons merci au chef de l'État et nous lui souhaitons vraiment bonne chance, qu'il choisit des gens bien. Oui, c'est cette union sacrée, que ça ne soit pas encore un blocage pour le peuple congolais. Nous souhaitons que ça soit vraiment une délivrance pour le peuple congolais. Nous avons une très grande joie, maman. Merci beaucoup. En tout cas, dans mon peuple, nous surtout basengi bon vent, na chef de l'État, bon vent, il y a union sacrée. Tous c'est la makambu ya bien. Merci beaucoup. Il y a vraiment tous les sengomingi, le col mokonzi mboka répondre à l'appel de la population. Souci na biso zakete libala ekufa lokola ekufi yango tozo saye pena ala ndela bakamoyo sotina suka kwete to mona lisusu bato FCC na mboko yote to baye bango to lingi bango lisusu te bye FCC kasi na moni ndeko ala ninga ipele na micro ndeko mbote mama munde nazali na besoin ya koyoka yo nini pour la discours ya mokonzi oyo pour la discours ya mokonzi na mboka ya lelo biso na Congo Sankulu na tozali na esengo mingi parce que to soutenaka initiative nyonso o ezali pour l'intérêt ya peuple congolais et si que intérêt ya peuple congolais ezali Congo Sankulu na tozo soutenir yango pe toza na esengo makasi pour na mokonzi na mboka. Elo
eloko nini koyebisa bana oyo bazali bakuluna namoni oyo ozali Congo sans kuluna message nini oyo kopesa po lelo tomoni lokola ezali délivrance ya Congo veut dire kuluna esili moyibi esili gaspillage ya mbongo ya leta esili eloko nini yo koloba na bango tokoloba ete ezali délivrance ya Congo ya solo kuluna ekosila corruption ekosila tribalisme ekosila parce que nyonso wana ezali ba anti-valeur Congo sans kuluna tozali kobundisa ba anti-valeur nyonso tozali kobundisa corruption ndenge mokonzi ya mboka pe azobundisa tozobundisa ba anti-valeur nyonso na kati na mboka ba décision président azwi ezali po ete mboka na biso etombwama pe ba anti-valeur nyonso esila donc tozo soutenir yango makasi na sepeli kolanda yo papa na liloba na yo ya suka ezali liloba na ya suka ezali ete mokonzi na mboka aza na makanisi ya malamu esengeli tozala biso nyonso na nsima na ye biso nyonso na nsima ya Faci parce que makanisi na ye ezali malamu azobundisa corruption azobundisa makambo nyonso ya mabe na kati na mboka esengeli topesa ye simbisi. Merci beaucoup. Ndenge olobi tozali ASBL Congo sans kuluna tozobundisa bakuluna kuluna ezali kaka ya macheti te kuluna ezali deux sortes tozana kuluna ya macheti toza pe na bakuluna mususu balata cravate na veste oyo batonda corruption batonda ba anti-valeurs rebelle donc tozana 5 objectifs principaux c'est de lutter contre toute forme des anti-valeurs co-encadrer co-orienter pe co-promouvoir jeunesse co-bannir chômage convaincre pauvreté pe na suka kotonga mboka ya Congo ya malamu ndenge mokonzi ya mboka azali na makanisi ya kitoko pona kotonga mboka na biso congolais tozali kobundisa bakuluna nyonso ezala bakuluna ya macheti ezala bakuluna balata cravate po ezali ba anti-valeur voilà na mukuse ndobela oyo ya Congo sans kuluna na koloba malamu kuluna ezali eloko nyonso ezali mabe ofandi na bureau oza député oza ministre kasi otonda na corruption oza kuluna esengeli olonga na kati ya mboka po tolingi komona makambo nyonso wana te Congo esengeli ebonga voilà na mukuse Congo sans kuluna oyo ezali ko signifier na tondi bino soki boza na posa komona biso siège na biso ezali na croisement ya première rue Dilandos na Petit Boulevard juste na coin wana donc soko ozouta na ngambo ya échangeur ezali 3 parcelles après centre de santé DGI numéro na biso eza affiché na babash ndenge ezali wana avant ya kokoma hôpital HJ na coin wana nde esika tozali na enceinte ya salle polyvalente le socle esika tozali yango wana Congo sans kuluna. Ok, merci beaucoup, mes très chers journalistes, de pouvoir nous accorder la parole. Je suis en train de remercier d'abord l'Éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Aujourd'hui, en date du 6 décembre, vraiment, je suis en train de dire merci à Dieu et que notre icône Étienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme. Tshisekedi n'est pas mort. Tshisekedi est vivant. Parce que être tshisekediste, c'est un état d'esprit. C'est cet état-là aujourd'hui où les peuples congolais en général et le monde entier, toute la communauté internationale, nous sommes en train de festoyer ici au siège de l'UDPS dans la capitale de RD Congo, Kinshasa. Vraiment, je n'ai jamais vu un président au monde, même ceux qui sont morts, même ceux qui sont vivants, il n'y a jamais eu un président qui a dédié tout un peuple, tout un pays à Dieu, sauf Salomon qui avait dédié le temple à Dieu. Comme Salomon avait dédié le temple à Dieu, Dieu ne l'avait pas abandonné. Le seul président au monde, c'est Félix Antoine Tshisekedi qui a prouvé au monde
qu'il est chrétien. Il a commencé par dédier la RD Congo à Dieu. Il a dit à ce que Dieu prend ton pays en charge. Vraiment aujourd'hui, nos bien-aimés de FCC n'ont pas saisi l'opportunité. Ils avaient pillé le pays pendant 18 ans. Arrivé au temps de Félix Tshisekedi, a demandé pardon. Il a demandé pardon pour nos bien-aimés là. Nous les avons pardonnés. Sabino esengo ezali na kati na Kinshasa. Lelo Kongo etikwami. Indépendance ya lelo nde yango ekokisami. Mutu mobimba mbulelo kakiti tongo na lelo. Bandeko tozwi oyo tozalaki koluka boboto bondeko bolingo ezala na kati na biso. Bandeko bino bozali komona nga na Canada. Ngai ndeko na bino nasili kokoma na Kinshasa. Nayaki kaka mpona événement oyo. Esengo ezali na biso toza na permanence. Moya koleba ezali te ezali nde etali biso te. Libala ekufaka te ekufi. Union sacrée nationale. Yango ekokisami na bukolo na lelo. Moya koleba ezake bandeko na nga bino bato bozomona biso na etando moke. Esengo ezala biso awa. Moye te fale bozala po boyeba bondima. Bakoyanga nua mpe basi banango. Oui, merci beaucoup. Naza nesengo parce que Bukwalelo libala ya biso na FCC Sili. Ma mère 5 doigts. Président la biso a 5 présidents. Et le bi est belé. Ozoki ki bokonzi na makila. O elimino ki papa na yo na makila. Président Fatima bokoni ali pembe. Omoni kaka ndako sali crise wana. Tomba papa wemba pe eningani. Wana azali owanji. Osimba makila ya ba chef coutumier. Yango moni lelo osuki. Bako sambisa yo en public. Okozala livré en spectacle. Ozwaka liboso te. Président pe bemba place na ye ba pesi yo. Bakche président pe bemba na prison ya innocence. Likolo na yo. Bokonzi oyelaki omoni ke o mabela bakoko. Yo yela mabela na biso to yambi yo mais oye o détruire peuple congolais. Kingakati tombe. Bangando na yo tombe. Obenaka ba mikolo kuna obetaka bako bambata makofi kingakati tombe bana kini bo sepela lelo tozwi indépendance ndenge papa Chichi Etienne Tshisekedi wa Mulumba abaki ke le peuple d'abord yango wana pe osali mama papa na yo nzamba kubene chemin mena bukole toi ça qui dit amen. Papa, les journée historique, comme l'habitude des présidents Salobaka. 3 ans à cause de la Camboyo. Le peuple congolais est fatigué, mais le président de la Bissau a assuré que Zambé, Zambo est président de la Bissau fatigué. A Temari na Kitina Pessin Zambé, Kitina Bokosi, pour diriger Congo. Québec est un jour victoire aux Ala. Le président de la Bissau fatigué a fini à Miming la Congolais. Patience, patience. Il y a le Botimbouma. La Ébini a relevé. La zone tout dans nous. Honorable Martin Fayoulou. Est-ce qu'il y a des Congolais, des Congolais? La zone tout dans Martin Fayoulou. Est-ce que Makambo est allié à Oiseau, mon atos, mon athée? Au bout de consultation, aux Congolais, Congolais, aux colonies. Quelle ingratitude dans le modèle à Boyer. En tout cas, les arbres, la regretté ma casse pour la Martin Fayoulou. La regretté ma casse pour Azal, quoi indépendant, dans Congolais. Il y a un monde dans Azal, on a commis sans Zambé, dans l'Union sur Salami, au peuple congolais à Zaozela. Merci. Ouais, Mote maman. Oui, c'est un zaï lelo, tout le monde peut congolais à Zaozela, la fête des lelo, pour bannir Noël na boîte na biso lelo. L'impression dans les Américains après discours à chef de l'État, il y a pourquoi lelo. Et c'est un zali makasi papa. Et c'est un zali makasi pour un événement oyo, tout le monde lelo et que biso lokola ngai na yaki
na tembe ya baninga oyo tozalaka na bango na poto diaspora. Nazali mama oyo fondateur ya Château Rouge. Sikoyo nakomi na New York na ba jeunesse New York na IDPS New York ya 145. Likambo ekabwani biso. Bana na biso toboti kuna. Ça fait au-delà de 45 ans tozalaka kuna. Likambo tozalaki na baninga na biso nyonso bien. Tobanda ko vivre biso moko tozalaka na ba magasin tosomanaka na biloko. Likambo ya mariage oyo ekabwani biso ba idée ekesenaki mingi kasi yango nasengi na baninga na ngai nyonso oyo bazomona ngai na lelo oyo tokomi bomoko tozonga na ndenge tozalaki tosoutenir président tobandaka koya awa ndenge tobandaki koya liboso tofukana bamagasin na biso tovivre na bandeko na biso nyonso ndenge tozalaki liboso yango eloko ya makasi nasengi ke tribalisme oyo ekotaki na Paris esila lelo oyo lobi te kaka lelo toyambana tobengana tozala ndenge tozalaka liboso ndenge tobandaki kokende na manifestation biso nyonso bokomi kotala biso bino bakamarade na ngai bokomi kobenga ngai na kobwakela o Félix boye na boye lelo esili James come back call me back everything is all right. Okay, thank you so much. S'il vous plaît, une dernière question. Nini oyo retenir na discours ya chef de l'État oyo vraiment etikali na mémoire. Papa tango kaka alobi ke na konome informateur papa wana kosepela te na juste fleur na beti na crier parce que c'est ça le mot clé oyo tobandaki kozela ezalaki yango wana avec toute la diplomatie oyo nyonso asala ebandi kokende kozonga nde likambo yango wana alakisi biso ke akei kote ya bapeuple parce que soki alobaka ngo te nzoka nde alingi kosoutenir bandoki wana vraiment je les appelle ce sont des ndoki babomi biso mingi tala ndenge bana biso baza kokufa ti lelo oyo tala ndenge tokomi na basheke tozalaki na mbo tozalaki na basheke ebele boye te oyo nyonso oyo ezali mpo na bato oyo soki bauta wapi toyebi te mais peu n'importe vaut mieux tard que jamais. Moi j'apprécie, j'ai dit lelo oyo nde tozongisi mboka na biso lelo oyo nde congolais nyonso na congolaise nyonso asala oyo ekoki esika ye azali combattant IDPS azali na esengolo nayebi te pongini tokolala oyo yebisa biso ke oyo toboyi Congolais toza satisfait mokonzi ya mboka mambo alobi et rassurer biso toyebi déjà ke tobanda 2021 oyo en beauté mambo te otambola malamu Congolais kitia motema azala na motema pio.